biloko petit na bina yango biloko toliaka na munoko yebimelaka kote nini kote yo que notre ami ça ibrato tala pe biso toi ndemo biso ngakuna leki bon n'est pas bien affilé test à boire. Ngako ke test pas bien affilé ta yo moko ngam kolo bona na orchestre ah mais pas ça leader pas ça des leader na oke no sa nini na ko sa nini leader na ye ngapona ke poto na ndenga makamna ngana chala na ke poto succès robeta bango succès na ye akufa ka mingi te ala batana ye oyebi te akufa na nde asala bambangu te akufa ke succès aussi la akufa akufa dans moi ba pression azana ngwa pour la musique normale ko so mbonga musique ya bongo te musique nalela nanga yo ba channel kananga ba ujana ba kimiselinga mera pale mais c'est pour ça que nous la yebi selinga libala boy apa ya we rande zaka plein makasi ya oleka fali na ebo mama 11 personnes wata gogan chara ki te tibongo plein na stade et sili atara ki te plein na stade maintenant on obeta mpiaka pe o sale fo obeta piaka non ndenge ni na za wenge ba yeta piaka ngai na ya wana mokili nazala kana motema pembe maboko yo likolo na koluka nzela na venda na ba channel ka ingénieur jinu kompon tablo ba ndengwana bomengo loko nini ba bazuwe moyo nkansango diwa ezalaka na ndako ya bomengo walebe ezalaka na ndako ya bomengo kasi na wela te dorta na ngai pasi ezaka moto benyo tokota pela boka bio kabila apesi yo vie pe pas fait no mbo soit vie pe $100 soit au po so et donc il aura fait quand on a maison mais ezali ndenge ni peni ni sali lo maison obanga ka po héritier bazalaki ba forme gas bango to ngo ebamisa ko yango ekimisa ki to ba misene ba sala copte ba tikela charge ba sala copte na ndenge net ba mbasi na sala ni na stade yebisanga mabebe va présenter bango te ba ata présenter bango ko yemba ni na chafuka nini boyebi ambasi après miso fona pe so pe numéro bien filé bo so la fille te bien filé logo te longo na numéro na dem poli kopa ebe loko ta boye mbatu banze kuneka yemana ngai banze be kokala Salut chers internautes de partout pour l'Arabie sur votre chaîne Franc Comment TV na ba quelque chose en pesika ko bo santé vraiment ko s'abonner ko partager pe balien ya on dit ça la force ya musala kitoko to pe ça ba numéro na chose vraiment na c'est benga ko mela biso yo ça vraiment kitoko ba suggestion na bino tout ça na vraiment besoin ba remarque mais nous beaucoup mela biso benga biso et ko ça là vraiment kitoko le lot robeta masono na leader anen ka pourquoi comme anen ka a repesa biso vraiment ba explication belé aza na carrière solo to azé pas batu non à travers cette émission vous avez vraiment ba explication belé vous alors on a beau s'abonner beau partager balien information pourquoi pas des information aujourd'hui partager pour balien pour bande base information quant à moi je dis merci à la fondation Ben Moyo Likila fondation Ben Moyo Likila il mon président de la fondation ça déjà na king j'espère que banikolo ya tout le monde na marambo kozala déjà qui tout nous sommes déjà avec artiste Anelka que je dis bonjour Anelka boni bonjour gars journaliste bonjour monde entier peuple bonne santé peuple la santé kitoko na bazangolu ya nzambe la santé za kitoko bato ba rolanda biso ba artiste Anelka uta wa carrière solo bana ndenge bon après simbote ma fanatique na nga vena nga Bruno Lubika la joie propre après simbote na maman na Simonga ba onde ba sala ayo boy ba na Bruno Lubika mbonga ba mbonga propre ba vena sur terrain bon mingi musique na uta na chorale de catholique isanga mais c'est tout buta ka chorale te ngala uta chorale ko faut ba na nga imba nga vena na imali isanga na kiwanuka na peti ba kinga bona sombote bana kiwanuka na uta na kiwanuka tina zala na emona kota ba mes me ko yemba nde na zeso na tina uta na kiwanuka après kiwanuka na chorale isanga na beti na orchestre quartier après ba diplôme pa Patrick Leta vena biso na pesi mbote na Paris après wana na yeko kende maison mère le départ no sangwana pour maison mère baba bindombe ba Alicia Shomba ba Trisha tipo ba vie belebe to betela suka nango parce que la nouvelle énergie to betela masolo ya maison mère pour maison mère pana ko muza pa ba grande orchestre ya mboka na biso to betela no solo ya maison mère ko to na maison mère ezali ndenge ni peni ni sali lo mo maison mère obanga ka po héritier bazalaki ba forme gas bango to yango ebamisa ko yango ekimisa ki to ndenge te kimisa ngate maison mère déjà et mon équipe orchestre les équipes à Gaillard nazalaka wana mutamimanga na orchestre ya Tade de Montréquille abe chiembo TV na ngata de abisi apeti na ngayondo ozana obwaka bofo ozana mboka wana na epe na sel test bazwinga na kenanga moko na mututi Tade ka abisi nga ye fasa test bazwinga pe na sel test na koti on peut bwaka
ti na mpo bo ngana ba deuxième équipe fa ba mata to na beti bandule belé na wingi ke ba nga fa pena ba brigade baya nga ko ba sera ba lobeso ba série ba Robert Dabaza ba Moussa Maria na prince d'Angola ba prince pe ba prince Kimara zala na lokolo banda kati na lo ba ngwana ba brigade Sabati ti na yo sa na yego tant que na moni ba bindo mbasala orchestre tu besoin de louer aux place mon titulaire so kuno na wenge bo so ba oui animateur akele papa bindo mbe na boaki ti na sama mona ngasi trini no sala oboka na maison mais pour ba retenir yo na ba créer belé ato so ko za ta mo ni balé ba to ba landa so ba confirmer que aboka c'est désolé dans demita na mina demita Teddy Maestro yo betise 4 na mokili babenge yo munene ya solo za munene mokili to moni yo meni ba vitamine na mokili kasi babenge ya mado bandeko ya solo za munene mokili to moni boti kande munene yo boti kande minene bani materonde ye ya Kongo boti kande minene bana sanfile joko mazembe ngana leli yo pepe kale munene mwa bablo na boka ba sero na boka na bablo musuba yambala utimbo ka ntsinde bilo ezake pele ba seri wana lelo na chanter tango longo wana uzaki animateur longo wana ko kenos pe pa ba mindombe uzaki ndengeni e pa ba bindombe na kindagiti na vanga ba minda sale orchestre kena ba babi na kena nga banda na boka na disque te na boki ko yemo bilo ezana studio za ndia yemo imam na boki le ba bimate tolo bon yemo yebi bon baba na poto ya mbilo ebetaka na ba poto yemo ebeti na ngope mais tolo za ra sûr que bimande te kasi na yebiti na boka au boka mais bimate peut-être générique non to vocal au boka to bilo boka ba boya ko bimisa mo te na boka na bike bima au boka pour le mo pas ba minno mais le zo évoluer na carrière solo na déjà combien de temps déjà en carrière solo bon loko na to zwimbonga musique te na repesa ba tante tant to zombonga musique na repesa no mo date na orchestre na beti combien d'années le on a combien d'années tisko na ramda sika ebele ba ebita ngate me bana quartier bike wana mbiaka akomela na kop ebele loka oliga wana le garati ba concert pour beta na beta pe concert na sama ramna so ba mission ba salaka na futa ba mission na beta ba ndula mais mission mo exception na Congo ba futa mission te futa ndenge te futa mala ba ndule te futa de ne so bo beta te bo futa mate so bo zo beta ba ndule pa nga za instrument na nga na parler na ba na longola instrument cha na lemba to beti to kongoli mbonga lemba to kaboli to longola to ke na matete to longoli mbongo to kaboli nga beta bongo salaire na biso ngwana kakati apa ba mantolo mais salaire na biso la au beti soli na mo place moko boye tamso ba matisi bien ou soit ba che bien na porte ou soit mutu mo beti si bino nde to beta nde ba nde o kese za tilelo na carrière sur combien d'albums déjà to combien de singles na beta vitesse à chrono na beti retard stateur on a ba single to ba album beta ba single kaka to ba single mes albums de niveau producteur ayati ko biza sko chambre combien de singles déjà nana de des singles nana de ouais nana de mais babi promotion déjà ma qualité te promotion ezali maintenant le gars producteur le gars ba dorta na ngai comprendre MTH hotel na biso ba producteur ba bongo lo ba na simonga so ba ya mbibiso sani oboya to usani ni ke makambo bimisi ba chambrette biloko eza nango na bimisa na beta rotor stator ba iba ba cri ba iba ba cri na iba cri ba ibrato babina filet te ibrato na bina filet na loba ngo met fois na belo ba ngo met fois ibrato crine bina filet iba na beta na bord na biloko petit na bina yango biloko to yaka na munoko yebimela ka kote nini kotoyo kota kibanda wana pa ya ibrato ipa ya boka na générique na mikolo nga boka ngo kala c'est ya bando ya ba répétition no to animateur no ba musicien na nga ba guitariste na nga ba na orchestre na comprendre j'ai pas na yo ba évoluer bien te kula ba sani ba évoluer bien ya zani et pas ibrato dia ba concert Angola ba kinna Angola wana biso to beta na biso azana nini to so balwa ndenge moko que no ta misa ibrato tela pe biso to ande mo biso nga kuna leki bon yo mote na boya ba orchestre na sala pe na orchestre na po
mbongo pa musique qui banda ba confirmer to banda la vie à zéro to beta ndé qui n'en est pas bien affilé test à boire nga ko test pas bien affilé ata yo moko nga mukolo bona na orchestre mais pas un leader pas un leader na ok no sa nini na ko sa nini leader na ye nga pona ke poto na ndenga makambo na nga chala na ke poto pona beta ndule na beta ndule pona sa na ko kira ke sa ni pas bien affilé po me asa na ngani na sa le logo mo makasi boyo kana cha promotion et signe tokoliti ngoma mjela mwa jabana mike obeta musique otimbela te ngadi na timbela nde ba futa studio nde ba sala clip nde ba sala promotion na timbela mamunyo c'est nga sko ba mbongo ya sko bo comprendre na simon nga mère na nga zali na pesi mbote to bimisa banze mona bimisa na bilogo moko to crini bina filia ibao nani crini bina filia ibao bina file to zana moi jawale zona de to yo ba iba yo ka yo iba ba de ale masha wale ba bete mai aboya mai masha wale ba bete mayo aboya ale bete ya maya moto maya moto masha wale ba bete mai aboya mai kabla mtu kolo ba te to moto ko ba cri na ba iba reza ye mo leader ya juste ba mission na on mais biso kana mo ne mission no neto sala bon landati tango yo kalandi alandi azikrimba mo za na mbongo bimisa bimisi balanda kana to sabe mission maintenant sel na mission na pandi par exemple bloko nanga muto za na balara azui na ye bimisi ngo mbango to ko mo wela na nani ye comité censure asira azana ba avocat ana ba tunyoso yo siko za ba avocat te comité de censure ezati osani oloba nini komi ya ba ke yanga yime kolelo ba bike na sa eloko na ba façon boye na ba ndenge boye kolelo relation na ba mission congolais musu ces ndenge relation na mission nyonso eza bien fait na lo fombo na pesi mbote fabrication maestro Villanova na pesi mbote relation na mission ya maison mère te wana mbiaka wana mutu na ngai leader orchestre Villanova mobimba bako ki pe obeta tour epa na ye moi test yo ça te wana parler ye kuto sa ne featuring wana parler wana rapport ouais ça il faut fulanga maestro fabrication Villanova mais faut après mission faut na pe stopper numéro bien affilé bo sur la fit te bien affilé logo te longo la numéro na dem poli pour e fula o bien poli par rapport quoi même poli zo manquer ba mikolo ce que ba yo kende ye aloba na be mission lo bande vérité ngo aloba la vérité ta za la poli comprendre ozu baka ko pesi ba kombo ba tu ozo mutu ko pesi kombo ya nani a impoli na nenga mabete yango peti ka to makaka ke bonga ye ba peke azonga moi jiga kopo ebe loko ta boye mbatu banze muneka ye mananga nganga banze be kokana mais azana succès obeta bango succès na ye akufa ka mingi te ala batana ye oyebite akufa na ndenge asala ba mbangu te akufa ke succès aussi la akufa dans la moins ba pression azana ngwana pour la musique normale ko so mbonga musique ya bongo te musique to binde ke ndaka ba fali pe ba zongo bongo te non fali akiembi musique album a bien banzembo a bien premier album na yo ka banzembo fali bimisa il fallait ka so kala bino fela betini déjà succès autonome au départ auda succès ta betini nze munia malonga banzembo na yo aussi la da 2 ans esili ba auto ka ki wana wa pe ngo sur na terrain ils ont mis des blocs, mais tu as pas rédité. Tu vas banzer notre embara. Et tu libères ton abomengo. Tu vas banzer. Banzer mon obéta. Tu vas banzer marambuté par rapport à bien fini. Ah, banzer botika la tilo. Utanga ina ya wana mokili. Nazala kana motema pembe. Maboko yo likolo. Na kolu kansela na venda na ba channel ka ingénieur jinu. Comprendre. Tablo bandengo na. Bomengo loko nini e. Ba basuwa moyo nkansango. Diwa ezalaka na ndako ya bomengo walebe ezalaka na ndako ya bomengo kasi na wela te dorta na ngai pasi ezaka moto benyo banzembo ngwana ekotika na bavia batu libela nati nzembo ngwana yembia ozala mutuna ba weito banzembo loka ba Judas Iscariot ba mode avion banzembo na bimisa ba mode avion Judas Iscariot jugement de toto moi on baiba beta ba ujana baiba bazela nalinga Celestin Ngomanga na suki je peux pas pleurer na karabo lingo na ngai yo lelo ba ujana paningisi mokili posa ko vivre ezongeli ngai yoko bashara banzebu
Mais au même bord, on saute sur un canal. Non, pas d'effort, mais pesaka chéri faut ma récipi abavantirer ntango basalaki bebe po bolingo elekaki makasi Celestin na ngai yokaki nalela na ngai yo bachanel kananga baujana bakimiselinga merapale mise pusa kolula yebe biselinga libala boyiba te ezoyimaka mingi te tobeta mpe masolo Fabregas fali mpo pauta kobeta concert ya stade de Martyr un mot mpona concert na ye pepele nazali mpe wana nazali na stade fali pupa chapeau ayebi héritier pati wana eza tembe kaka to atie po atondi te tembe te stade ya mpona motu nyonso ti bafungoli wenge ebetaki ti eza mpona motu nyonso maintenant toye na stade eza na mpona plein asa plein goka na osapeka plein asaka plein eza tembe kaka te makobeta bondibaki te fale osala plein asa plein nde fale ebanaki déjà ebanaki te bato mosusu baki fasangisa nde banani po asala plein mais stade eza wana déjà esalaka nango baplein soki otieka moto bato tu babetala basala so olanda nde baconcert nyonso ebeta na stade bango tu basalaka baplein apart ya wera nde ezalaka plein ya makasi ya koleka fali na eboma mo ba 11 personnes nde toyoki mais motu nyonso abetaka na stade osala ndenge aplein parce que billet ezalaka nango mpe bamoin cher eza bande mo boye nga akota billet tokota mpela baokabela billet okabela bapesi yo vie epe bafe nongo boye zwa vie epe ya $100 zwa boye ezalaki nango ofele mutuka apesi na ela producteur sponsor apesi na ela asombi ne babillet tout bapesi bakosi oka batekiteki baza ndenge aplene egogana mutuka agogana tembo héritier azalaka nango na mambo musique na koyeba na balaka nango akosala plete na stade wana conseil nyoko opesa héritier watana be mpona préparer concert wana eleka malamu tant que musicien na ndenge omona carré yango ndenge ezokende te wana mbiaka aza vie nanga na age nakopesa conseil te maintenant obakisaka ke wata agogana tiakaki te ti bongo plein na stade esili ataraki teti plein na stade mais ntango obeta mpiaka mpe osali akobeta piaka no ndenge nini aza wenge babetaka piaka otobosala to nini bafe na biso bamukulu binandama comprendre bazala na toujours comprendre ve na biso nsone le roi de la forêt toujours makambo te eza nango bien comprendre aza beni na bavie tout azu mwana faci beton oyebaka mwana ya faci beton lelo tobeta makambo oyo ezoleka na actualité mikolo tomoni musicien moko ya fali Ambassi Bourgeois, je pense que oui bien. Ambassi Bourgeois. Mais c'est moi qui a fallu Ambassi Bourgeois. À hauteur de l'émission, le big banana na window. Si le lot fallait l'équipe à mon tour. Et tant que musicien grandeur, non donc on a bavé. Est-ce qu'Ambassi Bourgeois a une raison le maramocho le banana? Bah tu es sous na kofi na kat c'est fallait à l'équipe na kofi. Te fallait à l'équipe on pas bassi. Pour bassi baler la trop. Mais bah monsieur balinga manzi ma fallait te bah père monsieur bazana wolinga ngote. Koloba bongote. Click ya bana ya babenga ba yo so banane bango ba mileki comprendre ba golo pe ba mileka na bandenge na mwenza nango pona mbasi ya monique baleki mais ba tumsu ba teki baleki comprendre baleki te azana danger fali pour pas azana niveau likolo déjà na musique mais likolo na ye yana ba pe mso pe ba biseke wera face awana jibe face awana aleki ne pegati akangi kwa na ye comprendre fali pour passer li boulot bien ou meli pe na cop comprendre mais tokolo bateka aleka koleka wera ndeni mo banga na wera somo mais yo mtu zali na stade to ki ba masolo FC biso ki na stade na concert a fali spectacle ezalaki te concert a fali les gars na ngo bien mais ye monde ba musicien ba sala cop te ba tikela charge ba sala cop te na ndeni net ba mbasi na sala ni na stade yebisanga Mabebe va présenter bango te ba ata présenter bango ko yemba ni na chafuka nini boyebi ambasi na ko ni mataba Ibrahimovic te balingo izalaka nzoka lipate ekwele linga lelo lobi pe kozala ba misende bazana déjà asala vocal za valeur nzembu parce que ambasi asala vocal ni nazo bunana to ba kabuya Igambi kwelele lobi pe mokolo dokozo akaka so ba kabuya so ba ki stade ngomwa pe ya misia yi to Ibrahimovic bambasi basala eloko te batika babiloba bazoli ambonga falika loye nge ba memi poto partout otamboli mais na musique asali rien to mo na concert on a profité ya concert on a to bezai ne gezma wete et puis na zoki chance va présenter puis na mona gezma wete te na yaki na mona wete yo yaki déjà na mona wete so abeta yo yaki na avant ton retard na ebite na mona gezte ça ba bala beloko to la population tchokoti ko na mona gezte mais zaya zaki na podium na ebite na internet pe na mona ete na podium wana na mona gete na mona ra fali tsa koti esili na bino yo mona ba tumsusu te gez ka mona ide na mo imo ko embagana ne mo imo boyana basayene fitiri Charlotte dit pas Charlotte
Yé wana mais quand même concert ndenge concert il est non malamu plein de gens ça va déjà mais toyoki musique mais plein plein ezalaki nango tembe te totondisa ba soyo to zelo na stade des martyrs quand ah yanga lelo fe matay mo to constate to solo ba disque simba ba beta ba wata ba beta biso peta on a biso ekoko ezata na bango non non jeune comprends non jeune so tali ba j'ai na bango na pena petit kola na mande foot nazoya tana ngai ekoka e beta na ko mape na ta normal o zata na moto tike bon na ko beta ka eboso ya lobby o ebite nzambe mo ayebi calcula mutu to bongso na musée ba yo kabiso trop to misa disque ba comprendre que wa petit tant boyo ba be degré na beteli nde bo comprendre sili mo ba chetemba e ba chetemba ya to beta ngoti to beta na biso kopo ba gato tel na betaki o na bene mo papa ya boss mo chetemba o teli ba ya to zara ke ko sa lega na beti ko sa lega te ba benga kati mo mo lega ba bengi ba kese beta so do ba nenga liko na ko peka na ba mbiaka na ko peka na ba vena nga ba lo fombo na ko peka na ba vena nga wa mikolo ba ta de na ko peka na ba ministère minene ba ministère minene na ko peka na bango ba kotsa nga na banzela ba sampayo banani mais de ce moi likambo za au moins pena benga yaka kende boy c'est ça merci beaucoup soki ba quelques programmes ezali pour toi ba déjà et surtout pe blog asikaso repé ça peut ça biso pour toi aussi là nango après on regarde aussi selon la dédicace bon mingi bozwa tan yo kanelka nazo bimisela bino banze momboe album moko boye wana eza mystique les albums na liboso vie et album penal boso ba tia pena mbongo pa maman na sona simon mona mais maman na simon a regretté mbongo on était obeta mpia katel te na sala kabla bien pia kandeni ba banze mto obeta na banze motika la kati tanze mlo mutu na ba we vedi ba teso akomi na mutu na ba we wolo mona pena boye na boye osombeli nga serge osombeli nga veste te na tika olata yango te mais jour d'ailleurs bobo à $3000 serge na kati pesa ngata on za lelo baza banzembo otozo yemba banzembo kotikala comprends esengela kibola kisapso bolingo wana ya mboto avant na ntokufa ponyo so bosala ezala ngo pamba vedina matanga ba jipa minene ye banine ye nyoso wana na moni yango te pesa ngata on aza pia kabwanel ka batu yeyo atambo na kana nte pesa ngaka na tambo na ngolelo sala mamba bien lelo banzembo to yemba so lungwa to na mode avion activer mode avion na vie na yo cela veut dire makamnyo za ko beta te comprends moi mon so ya user oyebs ba tout vidéo on msubo ouais nous deux ça monsieur mdo kanga yo tiens mode avion activer bena mode avion na vie na yo au moment ramener réussir ba chanson to yemba so tu ba Judas Iscariot to ba Judas Iscariot banze mo boy so yo kiango kolula elekate okoya koboma moto tamande suka satana tamezani mutema mama comprends so ki to keseni eza mabete moto na oyo yaye so c'est peut-être sambe panzambe yem da pesa ratu apesi yo mula yenga apesi nga mukuse c'est que banze mutaka na zanzela mona bangote so ce que tu n'en diana mona ni bo banze mo ba sentiment inopérant beta na ba sentiment inopérant te lisolo comprendre ba sentiment inopérant ba sentiment inopérant au violenga plaisir monter mes en état de choc ça la remise à joie nesika ya détresse oyo sauvegarder mon limo na vie awana zoko me pembe linganga pona vika na ngai amurapi na ngai utabo mwana kino lelo ezayo emikolu bembele na ngai ta banzembo ya pula masana yango comprendre mais kasi ba sentiment inopérant au violenga plaisir monter mes en état de choc ça la remise à joie nesika ya détresse pour yo sauvegarder molimo nanga vie awana zoko me bembe linganga pona bika na ngai amurapi na ngai utabo mwana kino lelo ezayo kasi yo moni lelo yo wangani ngai na miso ya bato yo ba mingai lokola fourmi alilaka te ata bazoboma ye album tous la moza combien de chants na bati album oyo eza na poule B na poule A koto 5 bolingo tolakanaki na yo bolingo ngo ya suki na moto awe ekopangwisa pinzoli na mai na miso
atako bangu na balobi tokanga matoi mibale jino poto vanda bazala banzo wana za pula bango so ekuna la koboma bango na bazala banzemba pula ba koboma bango so te ce qu'on a pula social na kepena nzela ba vena ngaka comprendre ici. Merci beaucoup. Et si quant à moi, je salue la fondation Ben Mboli qui l'a, boss Ben Mboli qui l'a, Ben Mboli qui l'a, Kalaté au route en boss, Kalaté au sous-sous, et ça là vraiment bien sûr, vous coupez ça, notre programme après la dédicace numéro pour tout chitiné. Programme nanga, na répétera mardi, jeudi na palais na kinga TP sans fil. Au tournera Nel Kamata, ba la xayo pas batunyoso. So on nous va contacter Nel Ka Fierté nationale, aux mois dédicace na nenga ba studio 089. Plus 243 à Willy Moucheni, 89 30 60 868. 89 30 60 868. Numéro WhatsApp. YouTube, obeti Anel Kamata. Facebook, obeti Anel Kamata. Toujours. Au Gomo, na maramunioso. Comprendre, veut dire maramutu. Na pesi mbote na. Dorta na ngai junior ngoi. Bangala. NTH, hôtel na biso kangi biso touf. Moi, bon, na biso dozana moi qui toko na sans fil. Na pesi dorta mbote. Na pesi sumbote na boss Nico Lubembele Holding Empire. Mon boss Nico. Patron, ça yo mutu mususu wati. Nico Lubembele, patron, boss. Tozana studio to bete lo bien. Na pesi mbote na Gabriel Lindo, femme forte. Moi si ya kitoko, moi si ya manef. Hein? Moi si moi kitoko na ndenga ba poto na ndenga ba Paris. Na pesi mbote, na Mbabola ndeko na nga na musika na pesi mbote na Mwalim et Pambala Abasa Joël Kabari Wilson Longo papa na Winner na pesi mbote na mama na Simon mama na Oli et Messi papa Alaji papa social puissance Aguero Alaji papa na Bibi staff na Mobimba Emmanuel Wenga mwana motema Ornella Kayembe Loboko Figonyange Yannick Ebele pétrolier Mwalembele wana ba bureau na nga ingénieur na ngai moko Dino na pesi mbote na musika na pesi mbote na ingénieur Patrick na pesi mbote balobi Rigan Luzol Rigan Luzitu na pesi mbote na TNTH ba fansiki na nga nyonso ya musique na ngai ba mbote to kutana kaka na répétition mardi na jeudi to comme même vraiment na souka mes questions moko na ngai na poser question mon engana pozo o ndenge oza bozo lukape maison de production o bako produire na luka makasi ceux qui na branché na maison de production c'est makamoko qui na mobimba Tikotag mobimba après mission bien affilié à maison de production na branché na OK OK ozo luka maison de production té na OK OK nous sommes arrivés à la fin de cette émission bobo santé ko sabone na mwana Villa Nova Fabrigas na pesi mbote Villa Nova mobimba Fabrigas Villa Nova Villa Nova. Moto ya. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission. Villa Nova. Stop the crack. Ok. Postona mi suninyo so susi memae. Tigelanga mikuwa. Chamala mikuwe kono ude. Kutu kombo nanga ezanyina tigaya elilingi ya mpamba o mama elilingi ya mpamba alita chamala elilingi ya mpamba yo check merci Teddy.